Kana wangani te bamela tiribo pambate. Nokana ndundu moko to banga nzambe. Ndundu moko azaka na taiko bandundu bazebele. Azaka na limite yango. Priya na priya tiribo. Dans la Bible. On lit tomba combat Yesu. Yesu azotomba masute. Akomi kaka na mission ça les jours du Seigneur comme renaissance. Renaissance. Au moins la Bible c'est la vérité maman Ramazani. Matthieu 6 verset 24. On ne doit pas servir 2 mètres à la fois. Moukouna servir 4 mètres à la fois. Soni pas ça qui dit na box yawa. Bato babundite. A futi mbongo na ye, babana bata bibotu, ma kofi bibotu, ma lonjo e bimi na bilongi ya bato, azwi mbongo pesi bango. Congo France Fuego! Nisona bango, bango na biso, nisona bango. Ikara molai. France.com, site ya kono masolo ya danzo, masolo ya kitoko. À vous chers internautes, merci d'être branchés sur la meilleure chaîne du moment, www.congofrance.com avec Sarah Ramazan la Chanel. Je profite pour dire bonjour au patron du site Congo France, monsieur Josué Di Pumba, et à notre grand manager Junior Boukson Boukassa. Na profité pour la paix, c'est la fan nyonso. Voilà, to benga mba fidèle. O bazara toujours là branché à Rolandara Congo France. Pour bayebi que avec Congo France bazara toujours sûr net lo baka kinmi qui d'accord. Netiba era Ramsès mama même milinze mamotemba tous pepela mbetolo bah Jires Mabiala ba malolo Loris la congolaise beauté avec Jama Nuna ba odiloma mpou il y a plus que prêtre plus que patron ba mbote la bino bisika ozali. Alors je reçois encore pour vous le prophète Ngefa. Nabi gavena prophète Ngefa to partagera baptême un peu ébélé to lobela sur diverses sujet par rapport à tout ce qui se passe dans la Bible, maman pasteur, pour yenda lobane polele vérité. Bonjour prophète Ngefa. Bonjour maman Sarah, Ramazato kabone Nicole Belé, menzambe bateli bisolo to kutani. Ata okendeki na mikilo kuna malini otu uzonga lokumu masondo otu ngepa ya nzambe. Et puis na parce que la journaliste moko banga raté le bara vérité. Mon ça journaliste ça doit la procurer celui qui cherche des infractions. Alors ce qui dit kamezali ndemi kwele qui soit pas kamezate moi autorité les exaltés. Je crois les lots tu peux toucher un peu partout parce que bi bandimino oui na ebi Congo France un site monene parmi les grands sites ya PDG na bino di Pumba yango ezapé na kati. Donc motako ça de soko bo ça mo kina. Merci beaucoup prophète Ngefa. Alors to banana sujet mon cas est tel binocar ba pasteur. Ba pasteur bozo fingisa ba pasteur mususu makasi par rapport à makambo mususu na éviter celui statut qui pasteur ba ba okoka isusu ko ça yela ngote. Po non to préférons to banolo blanc par rapport à pasteur Mukuna. Pasteur Mukuna, c'est un pasteur, c'est un très grand pasteur, mais apparemment est choqué ba te belé par rapport à Nenge. Et choquant dans le bateau par rapport à une renaissance. Cause en équipe, il y a bal et Betsoka Mabaku ou Andro Bamramsus ou Banoye Baté ou Betsu Mabaku indirectement. Mais et choqué sous Batumsou par rapport à Nenge à cela publicité, par rapport à Nenga qui maïs au fabrica sa bêta pour na maman renaissance. Et tout na moni est choqué moi bateau belé choqué pe pasteur mais pour bolobeli en trop. Na ba TV à Kinshasa na moni bolobeli en makasi na poto pe bolobeli en makasi. Siko est choqué bino pourtant boyebi déjà quand en équipe à Bali. Et choqué bino siko par rapport à quoi? Bon maman Sarah Ramazani nzambe azolokumu moyaka moko afingisa ba yaka nyonso. Mais surtout ba yaka école moko na Congo démocratique oyo et l'équipe intellectuelle ba to bandundu zate. So ni Théophile Mbembo aza ministre professeur aza moyaka. So ko landi Kimbuta moyaka baza belé. Olandi Kizenga moyaka baza belé mais ka moyaka mo à cause ya boy. Misali ya papa et fingisi ba yaka nyonso. Nous regrettons avec efficacité makambo yo ba vient na biso ba mukuna bazo sala. Oyebi na notanga zoki renaissance. Ba pasteur mingi, ba pasteur so ba mabete. Ba sangisa ba pasteur nyonso esika moko te. Ozomona, lelo moyaka azo sa sirage, Kimbuta ko sa sirage te. Théophile Mbemba ko sa sirage te. Lelo papa Kizenga ko sa sirage te, mais na komoka ba yaka. Ba fingisa. Nati ba mongo afingisa région de l'Équateur nyonso à cause de Kindumba non ba mongo musu ba sérieuse o bazana mabala ba vanda pour qu'on dise mongo te azomona ba yo ndenge moko na ba Congo ndenge moko alors tango papa na zoki renaissance to mona qui était papa yo aza futi
ya lobaki Kopengwa. atayebaki ya quel que soit sport nyonso etambolaka na kisi tika ngai na démontrer eloko nazoloba sport nyonso nzambe azalaka na kati te ozomona meme yo koti nganga te ntango joueur na koti nganga tu kisi en tête eza yo Jean-Pierre Bemba bunda bitumba te Jean-Pierre Bemba kende kobeta masasi te ezalaki basoda na ye na batu na ye lelo moto azosibiri yango nani ezali chef nde asupportaka nyonso bon omoni bible ezo biso vérité mama Ramazani Matthieu 6 verset 24 on ne doit pas servir 2 mètres à la fois mukuna servir 4 mètres à la fois 2 mètres à la fois bonzambe na renaissance yazalaki awa olukulunga tv oyo te kushanje chaîne te oyokalika monzambe azuluba na yo soki osali boyo kukufa lelo akomi wapi yango balobi mpoti oyo olongoli yo mote kolongola mpe ya baninga te apesi mauvais exemple na kati ya makambo adui renaissance totelemaki likama renaissance ye moko na renaissance akomi porte parole ye moko na renaissance akomi osala bapublicité ya babiere ya bilamba fika fibo na fibo un pasteur ye sotiki ye wapi toloba te pourquoi escroquer les gens pourquoi kotia batu na nzela lifelu ozobungisa batu et les gens sont là Bible tout solo masara mazane solo babiso boy na kata Malachie chapitre 3 verset 18 vous verrez la différence ça qui sert ba misusu ba ya ko sala nzambe pona copie ba ya pena pona bonzambe te baza na vocation te lokola basango bazuaka ba pasteur protestant lokola biso to ba vocation na te ba ya copie asona mbeki est-ce que Bino va passer beaucoup mieux que la passion mukuna jalousie e bani na mukuna te basa belé soni pasala ki dini ya box yawa bato babundi te afuti mbongo na ye babana bata bibotu makofi bibotu malonjo ebimi na bilongi ya bato azwi mbongo apesi bango eza kola roi avandi na mbongo na ye ade akamati bato atie bango na kati na cage azwi balion abimisi bango bani kodevole bango roi azoseka c'est la même chose ezaka mukuna te tolobi na vie boye eloko ye azosala apengwe azonga nzela atika bo pasteur atika na renaissance oko servi biloko ibana kati ya la foi te concept opesi atika na no bonzambe ba pasteur assistant bazawana bakamba nano po azali kobunga tout comme ako continue mama nzambe matiki bale na continue makambo ya bonzambe avandi atubeli asengi pardon Denis Sassanga pardon oya asali c'est plus que Denis Lesi Denis Sassanga pardon oya asali plus que Denis Lesi sumo ya asali zaka pa avec ça qui artiste artiste dans expliquer yo c'est grave blasphème contre Saint-Esprit on li atombola et péché les impardonnable na Bible on li atombola komba Yesu azotomba masute akomi kaka na mission ça les jours du Seigneur comme renaissance alors comment un pasteur peut azala séduit boye azala égaré na marque wana oyo balobaki nzambe ya Congo nde ye wana lela komi première Lucifer alors non et puis tango azui renaissance tolobaki il est têtu azali koyoka te alors alongo na renaissance susu faites pour ça renaissance abengi wera sona robeta mais comment yo pasteur okobenga wera sona robeta na premier oyo ba frère Patrice bazali ba Denis Ngonde bazali même mbiye ba yate ba frère Patrice balinga ba yate pour mama renaissance mais siko tango renaissance ya benga ba pasteur nsoti ba kakenza ba mutomba yake kobonde renaissance bon pourquoi obenga bango te non avec son esprit nzambe te abengi grand gege aye grand gege nembi abengi grand gege aye pourquoi kobenga batu nzambe te et puis tozo pesa image ya nini mama journaliste tozo le misabato osambela tobi n'importe bato osambela bino apparemment bokomika komona mabe ya mukuna prophète ngefa biso pito mona mabe no teta musosala ngo kobata mukomuso pito mona ngo tokolobela ngo apparemment ya mukuna ne bokomo comme son lokwa grave lokwa elo moko boye so ilisumu ngo ndenge nini oya mukuna eleki ebai et puis ya mukuna te to bai ba pasteur to bai ba prophète omoni ya mama pasteur a l'image de Christ. Et puis, pasteur, il bazali, oyo ba expert du monde. Même ceux qui yindi na mboka na biso, dernier le bazanga pasteur, mais ceux qui ba pasteur ba bungi nzela, bazokende. Obetsa wera nzembo. Sangaluketo, bina mambu, sangaluketo, bina mambu. Siko kembo na kembo, okwemba ndenge nini? Oko sangsate, azali wapi? Aider alongoli wera. Ayiko benga Fabregas. Aya kobeta pourquoi pas
baba na prière abenga banganga nzambe yo pesinga équipe yoyo lokuma sanzole pa nzambe no satan lingaka bakumisa Yesu te. C'est pour cela abengi ba Fabrigas abengi bawera abengi mosusu alidesu babenga to komo nini ba kombrouiller ba nzambe pe ezali soni pona nga mukuna tika na yo makambo ya nzambe zonga na ya mokili soka benga ko pelinga boya no koya ko ba mission ya profane benga kingai na pona to bonde na koya malgré que ba mission benga c'est ba mission mususu ya profane ba mission pe ba bandimi na biso mais pas bina kombo ya Satan mabina wana likambo ya motu ya yango yo MMA non je ne peux pas aller na kiko kena okende parce que soka bengi lokomisa nzambe na eloko apesi c'est normal mais oyo sangisa nzambe basangisa kaite ezali mabe nous condamnons omoni Ephésiens 5:11 ba condamner l'œuvre inférieure du démon o ba vina biso bazo sala bazo bomba milimo ya bato bazo lembisa bato kondima tozaka église de réveil ezala kine bandimi ebele lelo bango na protestant catholique à cause na mabe na bango toloba te le prophète Gefabino en tant que pasteur beaucoup tana ba tentation nini o esala apela ki omoni ki tentation yebwe na ko kwea na kim tentation nini na makasi plusieurs tentations ya makasi za ya liboso ba michiola ba momia na donc bazaso komoni serré na yo so kebito kokuya yami bale mbongo balingi mbongo to yami sato so kama orienté ba kokende ba kisi pour kombrouiller bato batatation ezali belé alors so ndamba bengi yo il faut aboma yo miso azong selo ko ya sika po kanga piko parce que bo yango mo bible lobi na 4 na Romains chapitre 3 verset 10 montre sembo zate mais nous cherchons à faire la performance un peu tout ça malamu muke parce que comme Yesu et finga maté alors tango ba vie bazaka bato moko bazaka na puberté ya mokolo bazwa balari na mokolo bazwa bamomia bien na mokolo makambo mokolo yango mona bakwena batentation na te na oya kosala et puis ce qui est grave un grand pasteur okomi siniste bakomo tuna panneau lati veste olati bani ola sa modéliste mais siko on appelle sous lisum mama yo la kisabilamba comme ote abato Yesu te soki ya saliboy jibe pena olaksani wala sona olaksani confie le mida olaksani pauvre papa olaksani bakomo tuna ba pancarte olati ba oyo est-ce que c'est normal ezali normal te tozo bungisa milimo na nkolo tozo lembi tozo kisanzambe soni to kisanzambe soni et puis dimanche moni asimi mikoro bani côté ozote ya batoni merci beaucoup prophète Gafa. Alors tu côté sur le sujet par rapport en tout cas sujet ngana par rapport ya mibalo amela poisson pour na basi mais apparemment marameleka entre Igor Baluna mais G30 et na ka buzz na bomba créer qui et décevoir qui pena peuple congolais est belé donc tout le monde a habité sur mon vidéo Igor Baluna mili poisson bien koufli kola meje kinduma na ebona boy à salir dans une image à meje na pour na mona qui ont déjà c'était pas bien déjà et en plus couple ba nous ba créer na bango buzz. Donc lesquels bato poto ebelé et décevoir peu ba fan ya MG30 ebelé comment beaucoup créer buzz un modèle wana et non ba salir non combo na yo de 1 et na habité en tant que pasteur ko lobani image ba somba raté répéter ça moto ba somba rangote oyoki mama moto akosa yote benze marque wana obimisa mwasi na zali moins sérieuse obimisa mwasi na yo kindumba mais ye igo nini to balèze to igo ngoni ay ba iteke MG30 asta basi poisson mais là que non journal okuta ba melene mais so ezali oui les boso bana ami sambusi ye moko ami sambusi MG30 ami sambusi réputation na bango parce que ngamo to nga so mwasi aboye ngai na ko ba merci Seigneur po basi baza mi pikona mais la poisson pour ko kufa comme la poisson pour le mo bo ça le pas si to o kangai mo elle so qui oui ezali sumu so ki ami bomi ameli poisson le quoi ameli poisson ami bomi si déjà pas nzambe akenali lo te ba ko sambi ça ita bomi te abomi si tu peux dire lo ko ndamba 50 na yango pourquoi comme la poisson ko ga solution mo so la mi habite oyebi Marie azwaki zemi sans Joseph accoucher naï. Marie était vierge. Mais Joseph a ko sutuka nini? Marie ana zemi. Mais zemi yango utiwa bien kana mwasi yoyo. Balobi Bible bini Joseph ko mobali ya malamu. Abengaki Marie po aluka moyen ndenge ni ya kotika ye bato ba yeba te. Regarde bon Marie.
mais Joseph a dit que Marie a joué ça mais on mosusu Marie a sali boye Marie akendaki boye te soki go to bazer yango to go nani amona ki makamande ngwana pourquoi lingi ko amitié yango kende esila te pour asambwisa mwasi na ye asambwisa même asaki besi basa besi te bato ba comprendre c'est la réalité ezali faux mais j'ai 30 ye moko abimi taba bolole bosusu be ye moko go bazer to bazeriko na ebite abimi taba bosusu be ezala sasite tant atala kindengo wana ayibaki mais 30 avant mais 30 akine ba type combien mais 30 aki musicien azaki star il a devenu ba journaliste okabini ba Sara Ramazani ozali star na kat mota boya sa mokili na ye ça que je dis c'est vrai siko ngana mota kopere na yo siko akuti na yake mosusu mais est-ce que ametisa kiyo ayibaki to taki na ndenge wana mota ko bongola moto zaka nzambi maloba manzambi à part maloba nzambi ba star ba bongo makate il faut abongwa alors loko asali ezali condamnable devant bato pe condamnable devant la loi condamnable aussi devant Dieu. Merci beaucoup, prophète Ngefa. Parce que prophète Ngefa, par rapport à la vidéo, il y a pasteur on a zobina vimba na éviter ce que bani. Au pasteur on va so continuer à copain oui ça bandimi bazo ko raso ko pesa sous confiance na pasteur te. Dans vidéo modèle on a pena pasteur zobina vimba na éviter. Et ça ngai mawata on a mona ki ngai mona checker yango 10 fois. Pona mona to otokola ou be comment c'est la réalité. Pasteur accueilli na bar. Dans la bar, à la France. Amélie a commis ivre. Yango moni Galate 5, verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestées. Impudicité, ivrognerie, mauvaise secte. Et tangi yango batoana, bakota na bakonja likolote. Tango pasteur déjà c'est si c'est là qu'on dit apôtre wana chibangu tonani wana ba chelie musique ya Zaiko. Pourquoi ba cheke musique ya Zaiko? Azaki na mutu moko ayebaka te pasteur wana apôtre wana tango ya melaka alangwaka alinga musique ya Zaiko. Tango bandi ko bina vimba bina vimba na Yesu te. Vimba na kati ya nyoka longo. Ba ju ba image ba pandango mokini mobimba et c'est malheureux et c'est honteux. C'est malheureux. C'est le malheureux et c'est honteux. Na longoli pasteur wana. Na longoli pasteur mukuna. Na mona ki vidéo mo pasteur. Na kata fête ya bango amupe. Pasteur catholique. Bazobina njemba bonyomo ya fali. Eloko ya motu ya yango yo bonyomo yango. Ba bina na banze mo ba mena ba. Ba mena kama sanga mais ça bien te ko pengu so. Ba mena 20. 20 le ki bière na alcool makasi. Na puissance 20 euro 20 wana. Le tokonia makasi ne 20. 20 le toko yo kabena le toko ya ça fait maman balangwe alors ce que comme ibo bato so baté bakima pa nzambe bakima na mokili bato bakima na mokili ba pa nzambe musiko bato nzambe bakima na mokili na nzambe baké pa nzambe ezali confusion totale mais ngana okamwa te parce que bible zo bisabiso il faut na kati na mokanda na Matthieu 15 verset 16 elobi yango et puis zo bisabiso lisusu na kati lisusu na mokanda ya Deutéronome 28 verset 28 nzambe akotinda bango également ke biloko esalema po to eba ete mokili bebi pe ko ya mwana mote komi parce que moto zo sa biloko ndengo bina bimba le prophète Ngefa ba bibi pe ba prophète na ba pasteur avo boté ya bokoma mela mo tirbo ya muindo wana na wangani te ba mela tirbo pamba te Zoka na ndundu moko to banga nzambe ndundu moko azalaka na tayi ko bandundu bazebele azalaka na limite yango prière na ba prière tirbo prière tirbo mamela rango amelaka whisky pendo ya pembe Johnny Walker na tirbo oya ba drink te ça na preuve makamba na ça drink na zo lo baté maman na zo biso ba vérité pour bongi ba ta vérité te et ça paye mon côté na kotanga mbala sima baze bele avant quand on a cher a better drink drink ya biso na dala drink miso zimele donc beba donc bazo ko sanzambe te on ne trompe pas Dieu. Galates 6:7 c'est que l'homme aura semé il moissonnera bako sa nzambe te mbano na bango ezalaka nini pota bo osela nzambe ozotenga mbano na bango bakota na moto na gene préparer pour na bango na bato mabe bazangi koyoka est-ce que so avo bakufa batubeli basengi pardon nzamba ko bon Dieu ta miséricorde une minute avant la mort soko tubeli ndeko tubela te soko tubeli na bakolimbisa mais to sala ka boete parce qu'on dit la kaliwa soki pola lo la mukite ola ina dringo la mukite okali feluti to sala ka te Dieu te miséricorde mais to sala performance parce que la mission na biso to sauver ba âme mission na biso to bikisa bato
bato bakota na lifulu te bazwa vie internelle omoni otango biloko mitano stade eza payant hôtel ya makembese eza payant kuzu bafini moto bafini payant stade de martyr ezali payant hôpital eza payant car eza payant taxi ya payant parole de Dieu gratuitement église gratuitement pasteur be baza esa sous gratuité ba pasteur mususu ba Roma avant ensemble ya mondimi pesa $100 vie internelle eza gratuitement droit d'option ezalaka ko ba pasteur nyon sauté mais ko teka biloko esando kwa na zo motake Israël ayena banzete olive bakasa bo 10 sacs kasa moko ya olive $100 c'est l'escroquerie mais droit d'option ezali ezalaka il faut soma oui les pananga $100 mai $200 on a lui droit d'option ezalaka mais côté connaît batekela ka bato ezalaka mundimi aza pauvre ala mbongo na to soma c'est ka kufa na o sambela motoka ngai pa ngai na moto apesa kata $1 azati ma bonde suka na 1000 francs na 500 francs mais otala bato na lobaka nango ezate mena bikaka bato ya poto basungaka nga nzambe apambola bino hein même soko mona lati bilamba boye bato ya poto batindelinga mi fano chela bango loboko sambela ozana souci ngo na kotaka pona bango na yaka église na kena mbongo na zongi na makolo nakomona nakosenga nani awa nako mutuna nazana 500 francs suma ya école ya fufute na iba isu yango ça c'est la tricherie maman na yaka nzambe azoyoka nga Seigneur il a témoin nga nakozoma $20 na kena ngo et je rentre main gratuit main réduit nako tabile papa na lia kité zwa moi papa moi en hôpital ngai oya ngai motema yango wana ofenge va pena usunga bandimi no soki azangi mbongo hôpital otamusa azala mbongo ya kofuta na fin du mois to pese mbongo na mais na sala ka yango kena otuna bato yaka ju mususu journaliste kota botuna ngai tuna bandimi nanga ba bisa yo et puis jamais papa mbolaka ngai parce que moi motasime papa azoma 50 mois 100 na liaka na bato na tambolaka na bato ozomona onga nzamba pesi yango na tambolaka na makolo na eloko te parce que so na ndime makamba escroquerie na komo kwa bango nyonso wana oyo ba loup féroce ravisseur o baza na kata église ya nzambe o baza ko iba ezali malamu te nuko na tamona makolo na changa nzambe akopesa nga na ibika mokolo moko we moto moko benga nga papa atala mo eloko ngo zwa to tamana makolo na ko zwa pourquoi presser pourquoi na contre ba oxygène occulte pourquoi na boma bato na kosa bato na pouvoir ko lia mbongo na bango comment yo proposer bino na ebité so kutela la bato yo proposer belé ngai to 5-6 fois mbongo ya pouvoir mbongo ya banto ebele beaucoup tout bato so occulte po ba église tonda po bandima ba ya ke belé ba net ba c'est la bino mbongo anzi ba o 100 000 200 000 300 000 hein ba science occulte au côté na science occulte na bango mais souka no ba kolia yo ebele bazokufa bapasteur ebele bazokufa baprofete mpe bazoyela sana na télévision te bakokosa olongo nati ngai vana ngiringi balongo na ngiringi okende na makampagne osasi mwa te ok à cause de ma proposition ouais yango église bandimi bakufaka mingi bandi kolia bandimi ndenge lekaki na église ya kijamina na France na Belgique okaki yango te bapie yango nyonso bakuti na bureau ya pasteur Molangi batindi yango image naza na yango naza na preuve naza na yango dakobeta kotala bamonaka bato bakufaka ndenge l'église ekufaka bayanke bacombattant yango napesaki suspension napesi suspension na poto na Afrique na Amérique soki boyokaka nga pasteur moko ya Makiona ya Kinshasa ateya lisusu na poto te pourquoi babi de confiance eleki bakombo ezali bene apesaki bango tuna kotanga mbala nsima masara na bango mpe fimbo bakandisidor oyoki ya baza ebele oyo napesi bango bateya lisusu te bateya lisusu te na kati ya poto combattant bino bopekisaki bamisien bayemba babina na mbongo parce que Congo est na crise soki bapasteur bazoza mbongo na pouvoir bazoza mbongo na gouvernement bazoza mbongo na province bazoza corrompu basini bakisi bazokosa bato na bandimi pourquoi bino bacombattant bozotika bango désormais na pesi mise en garde na pesi embargo pasteur moko ya Kinshasa soit disons oya munene ateya te ateya te soki ateyi bokota bobotala micro bakosala eloko te bopesanga numéro na ngai nakobondela mpo na yango mpe kosala eloko te pourquoi tolembi bango na escroquerie balia na pouvoir balia na gouvernement balia na présidence balia bisika bayi kolia mpe su bandimi
na bako ba juste bakisi alors batikata escroquerie bakomi tuko bomba bakisi na bango bapanzi église wana ya la puissance na Belgique les images sont là na ba TV na bakiti babimisi yango tu bakangi yango bakuti molangi na bakombo ya mama donateur na ba donatrice na kati wana na sala soso na makila na ba ekui tala ba fétiche ou ba passer ba sala kati na bango. Nous sommes là pour démanteler ba réseau ya ba mafia ou ya ba kisi na ba Nigeria ba kisi na Londres ba kisi na Inde pour na ko tourmenter ba nzambe. Nous sommes là pour défendre l'évangile de Christ. On va défendre l'évangile de Christ. Maman ndenge na zabwe motukate eloko mais pe mon nzambe pesi na mabe santo nzambe pesi na mabe le couple nzambe na ebi na kozwa à quoi sert un homme de gagner tout le monde il perdait son âme tozo ko sabato pona nini yango mai bato na poto basambe risute bato balembi ezali pona mawana nzambe. Merci beaucoup, Prophète Ngefa. En tout cas, j'espère que ça a vraiment fait plaisir à tous les fans. Oh non, Balinga. Prophète Ngefa pour Babi Yenda Lobarbo, Solo Yenda Lobara vérité. Prophète John a kufa kala zika kala. Na zika na Yesu. Pena robanga mutute. Liwana vie za nzambe. So nzambe abateli tele ko mokote. Oyo kasi ba timida kangate. Ba timida kangai. Zo rappelle ba pela mabe yo nani ko finga. Moso ko finga ta mama na ngama mabe. Mama na ngasa ini. Afrika mama nanga makambo mabe même ozongisa to lobara merci nzambe pambola yo mozo okomela ngai mama nanga makambo mabe mama na bana makambo mabe wana siko finga mama nanga saini mama nanga batondoka vani kama finga ngai ko finga mama nanga te nazo ba intimidation mais nzambe bisanga ko banga te bato mabe ba réseau wana oyebi na Kinshasa 98% ba kote na bokitisi pasteur tu amunene ka soi-disant ba bato mabe oyo ka kombo na bango répété ba bato mabe ba ko initier ba petit pasteur ba ko bango na loge ba ko mo ba kisi wana et si ba zo sacrifier bango alors to ko tika bo libre banza kende non oye bi na catholique magie ya makasi na catholique te basango secret oya biso et comment polele parce que pourquoi to kosi nzambe molimo yo kuchanjisha nite yo kusha lelo komi bon préfère discipline akomi préfère désordre siko to kosuka wapi. Merci beaucoup pour venir faire ton comme chuter na biso na habité so za maloba mususu ya suka ya koloba par rapport et maramno to sololis. Mama naza maloba suka za mawa mingi toyebe sika mokilizo kindete bande ko na ngai na leli soki na moni mosala lokumu oyo ngana landi mosala sengo on nzambe bengi ngai na mona bato bazoko détruire yango boye eko pesa ngai pasi rôle na ngai biso ba pasteur to bungi nzela biso ba pasteur na ba prophète soit disons so moni prophète oya tia choko elongetela keri na mutu ezawa na makambo tozonge pa yesu na repentance au krabso mawa parce que milimo tozo bomwa tozo kosa tozo bebisa bango baganga repa na nzambe etumbo na biso nzambe alobi boye na kati na Jérémie 25 verset 25 à 27 abi akotia libanga munene na kingo akobwaka yo na kati na océan ozomela mai kufa na biso kozala mabe pe elebiso na Jacques chapitre 2 verset 6 verset 1 à 2 alobi tozala bate ebelete parce que tokosambisa makasi koleka bandimi tozobungisa kati na bango. Quand Dieu nous promet quelque chose il faut se préparer tozotikate tozolona biloko ya mokili pasteur akoninga otala mwasi ya pembe te akoninga mwana mwasi ya dendo te et puis bapasteur bakomi na mayele babenga yango pelengendu tozani mayele mabe bakotisi pelengendu na église bakotisi moweya na kati na église pe bakotisi lisusu bakobisa nini isolo donc mayele mabe ya koleka na kati na église poloso pendant kobebisa bana na nzambe. Alors nous sommes là pour défendre l'église de Dieu et puis bakotisi nini fumangani na kati na église obi fumangani pasteur bakomi homosexuel bamusu bakomi ba lesbienne basi na mibali ekoti na kati na benga fumangani ozomona. Merci pour mawa mingi tozonga na nzela ekolo akozana biso lipambo na nzambe ekoza so tozonga nzela te kongo ekobonga te kongo ezokufani bapasi na numéro de téléphone nanga soko zonga WhatsApp imo Viber another prophète du peuple ya batu ozonga la 00243 89 610 49 41 ozonga sur 00243 81 807 26 78 ozonga pe le susu na privé na ngai moumbu na za mosali
na kati na 00243 99 99 42 937. Nzambe apambola bino pona mbote na kopesa ta moto mbote te na chaîne na ngai okozwa ngai sope okozwa ngo na www.johngefa.tv okozwa ngo na YouTube John Gefa TV ACBB nzambe apambola yo pona mbote na kopesa ta moto mbote te na pesa Jésus Christ l'homme de Galilée la suki wana. Merci beaucoup prophète Gefa pour ma sur de sololi. En tout cas on a parlé sur plusieurs thèmes naebi, j'espère que tu décevras binoté, j'espère que tu lobi ma bête et blessé binoté surtout blessé binobo to sais déjà excuse na biso déjà pour wekina prophète Gefa to lobara vérité. Donc merci beaucoup à tous les fans de prophète Gefa, vous êtes toujours là branché na chaîne na Nenga Lobby. Merci aussi à tous les fans de Sarah Ramazan au ba soutenir toujours Sarah Ramazan ba conseil pour na les ba conseil na binoté pour bien on te yedanga pour na évoluer na musa na on na zo résister ti sikoyo. Merci beaucoup à ma mère Milinzi Mamtema tous Pepe Lambeto, merci à Malolo Lorista congolaise. Je dis encore un gros coucou à R Ramsès, le seul et l'unique, il n'y a pas de comme toi. Oumela, Jires Mabiala, de bon coucou à toi. Déborah Mabiala, je te fais beaucoup de kiss là où tu es. Je fais des gros bisous à Olga Zimo, Nakat Afrique du Sud, Badwayamenga Kitoko, Yannick, mon collègue à Congo France, Nakat Afrique du Sud, Nakat Yoville, Kuna Bambo, Teno Bissiko, Zana Johannesburg. Na pesi sou Ambo Terana, l'honorable Wayamenga Kitoko en Afrique du Sud, Joe Leng. On a honorable Yem Tassim Maramtan, Kishasa Tosa, et les propagandes à Makas pour Adana Baïda bien. Nabi non Koutan, c'est la prophète qui fait ça la vraie duo. Donc voilà, merci à toute l'équipe de Congo France. Mon nom c'est Cédric Artiste, à une prise de vue. Douceur, bienvenue, Babi. T. À Simbara clavier. Donc voilà, je remercie tout le monde et on se retrouve la prochaine fois avec plein d'autres surprises avec Sarah Ramazan, la Chanel. Bye bye et au revoir. Congo France, France.com site ya Congo masolo ya danzi masolo ya kitoko. Congo France.com